Et dit non, image c'est quoi le pantas à Congo. Et ça m'a coup de baguette. Voilà, voilà, maman soulé. Lance qui n'ont toqué. Merci. Balandinios obomesana kolanda mopandisa ya Congo vraiment mingi ya kolobeza te kasi mingi ya koloba pezali to solo la juste ezaba événement oyo tuzanango na Paris awa ekoleka bongo na mukolo ya munene na Paris oyo ezabongo na date le 10. Le 10 ça va yinda na ebisibino ça va yinda on est sur la banzela na ye ozala ba soirée à Katango parce que le 10 août oyo ezabongo samedi jour J moins 3 ça va yinda mabe. Inda et d'une image à Rosalawana. Balion de la presse par Rosala. Et bon, yo so Rosangi charmant Chibango. So Rosangi Talioa Kayaman. So Rosangi les 10. Talioa Ezabongo 8e anniversaire. 8e anniversaire de chez Djonga. Il y a Djonga mais de chez Djonga. Vous comprenez? 8e anniversaire de chez Djonga. PDG Djonga, Banda Sala Masolo na ye, et nous ça 8 ans déjà. Na 8 ans wana, alobi, et pour les kabongote, il faut 4 gâteaux géants. Vous voyez bien? Nana yebi Djonga te, Djonga kangi Masolo na Paris. Mikolo zane Djonga, nil part ailleurs, so ni mozo bilengi à Paris, Djonga kaka. Puis nous sommes tous sautés. Oh ayebi atombo la musapi. Wa yebi atombo la musapi to aloba ke ngana yebi quelque part to sepelaka ngana yebi nanga se Djonga 8 ans 8 ans c'est beaucoup hein. Alors abina 8 ans wana ekole ka pamba te Kayaman Paris Sezuka na 8 ans wana babi Kayaman photo sala musala na biso ya ko panza sango. Alors Kayaman banda ja ko panza sango parce que enveloppe na yo ezali pas PDG Djonga pour le pas PDG Djonga aussi enveloppe na yo banda ja ko panda sango partager la vidéo Kayaman poza mo pandi sango munene ya Paris panzaka za sango donc panzaka partagaka sala on soko sala parce que ce jour là ça va inda et ça jour yo pour mona ba musicien na bino nyonso o boyebi bazaka na Europe Paris te mais Europe
Et ça... Vol Sazali, mais j'ai 30. C'est pas ça, maman. Mireille Gema. Yo lingaka, tu es mon amour. Tu es l'oré. Tu es l'oré. Maman, mon aninane. Bolingo ya wadu. Et on t'a gagné. Yangoana. Mais j'ai 30 ans. On n'a pas bercé mi thème à papa. Alors, Mireille Gema, il y a l'enveloppe, nous prenons, mais j'ai 30 ans. Et ça la fait bien. Kabeli peine de kono pour n'embala les bossos mais j'ai entendu à moi enveloppe et ça moi bien. Kayaman Paris Sezouga, le 10 août, dans espace Noisy les Secs, ça va Inda, rendez-vous à ne pas manquer, Alors 5 étoiles de love, pour Misaka, Babio Muta, Yosa Mwasi à Tembe, Yosa Mwasi à Takaba Griffe, donc ça va vraiment, le 10 août, Tchétché Babo de Soza à temps, vous allez repasser au Kénété, il y a Canabiso, dans l'espace Noisy les Secs, ça va Inda, au moment dans quartier latin, contre Wenge Musica, pour Sanato Vanda. Bako beta na mutu parce que nous avons tendance tendance à bouillir. Nous avons un plan à Wenge, na plan il y a quartier latino, quartier latin. Donc les Arabes sont kutani, donc bana quartier latin ba côté na bango ba sangani bango so bango la bango, bana Wenge pe ba sangani. Alors ba beta ke loko moko le msuba na Wenge ba bandi, bana Wenge ba bandi bana quartier latin ba sukisi. Ils Arabes ngwa pesi ngwa.
esilaka te tozala ensemble nini esilaka te tozongiselanga esilaka te tosepelaka na we elango te vraiment bisengwa ndenge wana ezala futela pa alors yango PDG Djonga alobi na yebisa bino cette fois-ci oh soki boîte nini oh nganda nini en tout cas journée wana bokanga na bino boya bino son espace Noisy-le Sec tous sepela ensemble batie talo muke ticket ezalaka 10 € seulement 10 € seulement na ebite soki kaya man to bande comme ça ko futa 10 € wana ti ba soirée musu to kenda ba 30 € mais to futa ka yango bon soirée ko la 10 € bozana plusieurs musiciens ba robeta donc bon mona musicien on a bon mona pété na obomona ba ko sala donc cela veut dire ezala penza yo yé obeti nzembo na moko oleki o ayi abeti nzembo ne moko aleki o ayi abeti nzembo ne moko aleki donc tout ça va tourner wana ti soirée aussi là. Alors sans oublier aussi ba comédien ba ozala ba artiste comédien pour se pesa biso vraiment yango na sengi na bande konyo so o bazana pesa okendete pour na samedi le 10 août boya chez Djonga boya okuta ansina ba animateur na bino tout ça pena ba animateur o bazala na Kinshasa ba koya maman Eugénie dimanche o soki samedi o so za pesa okendete maman Eugénie soirée à Mounene dans Noisy-le Sec, ils en ont 10 € seulement, maman Génie. Soirée à Mounene dans Noisy-le Sec, ils en ont 10 € espace Noisy-le Sec, 14 rue de la Pointe. 14 rue de la Pointe, 93 130 Noisy-le Sec. Donc adresse dans nous à 14 rue de la Pointe. 93 130 espace Noisy-le Sec. Espace Noisy-le Sec, la salle moko yebana donc so comme quand Noisy-le Sec tout ni na espace Noisy-le Sec ba ko guider au tin espace Noisy-le Sec. Alors bozanga te vraiment bozanga te c'est samedi nga edi no image na kozala et bongo bino bande ko bozala wapi on est préparer soirée na ye pona le 10 août, annulé en s'il vous plaît. Na sengi na bino chancelier Matila. Oyo nyoso a sali soirée na ye pour le 10 août, annulé en chancelier ça va yinda na ebisio et koyinda na ndenga mukiti. Mama Ika, Eugénie Ika, ebisa papa na Ika de Luce. C'est samedi. Ça va yinda na Noisy-le Sec. Boyoka kuna wenge. Bokoyoka Zaiko, Bokoyoka Quartier Latin, Bokoyoka Shockstar, Anti-Choc, tous les musiciens Baozalawana. PDG Djonga a sali musala na ye pour y ratakati. Na Paris awa etikalaka esika be moko chez Djonga. Kuna tokolia ntaba, tokolia ngulu, tokolia o nyoso bozala ngo posa bosenga bako servir bino et puis masanga. Na tala muke kaka et bobo salate Paris mais la mingi champagne na whisky boya kaka tila ba canette s'il vous plaît boya kaka na molima canette te s'il vous plaît boya pe na molima whisky et ça là aussi bien vous vendez na staff vous tirez ma bouteille à Jacques Daniel et ça on peut ta le mingi te bouteille à Jacques vandi wana to bouteille à champagne vandi wana et là ça pinda que tout ça pinda ba cadre to ba ta valeur quoi trop de canettes ya mabi makasi hein talaka po ba personne ko mela canette na personne ko mela whisky to Jack et ça la moi différence moi boye ça la gaia ça la propre moi Jack ça la moi bien moi champagne ça la moi bien pas trop de canettes oui canettes ko mela manango na ba oba tout bongo pété mais pas trop so bombi préparer ta moi 50 mon na poche pour la bouteille à Jack et ça le bien makasi hein. Ya bouteille à l'okumwa ya bouteille à l'okumu olinga pe mabanga préparer ta olinga pe mabanga bobombela ta mise mo bazo miti mo ba 5 mo ba 10 ça la fait moi bien ba mise na biso pe balinga pe azonga ta na mo transport ça le moi bien
Obobita moi 5 euros, 10 euros, oyo les appelle musicien na yo, oyo lingaka. Et ça le fait bien. Vraiment, il y a mon abetaka à Tolo. Événement à Mounen le 10 août. Et ça samedi oyo. De 20h à l'aube. De 20h à l'aube, donc 20h, on a la préparation bandi, 21h, 22h, nous les bandits. Titongo. Alors, on nous sommes en retard, il y a des billets à la table, qui sont en retard aux gens à place. Bandi, on a souvent en retard aux gens à place. Bateta la mouké, pour toi, il y a avant tout ça à place. Soko en retard au raté place. Vous voyez que ça, le billet fout à ma 30 euros. Mais, PDG Djonga Alobina Sabino, il y a 10 euros seulement. Mais ce qui est retard au raté, il y a un événement, 8e anniversaire. Et puis au moment où les musiciens talent, les musiciens ne sont pas ça va disque na poto, ça va disque na Kinshasa, Bozalawana. Vous me dites qu'il y a un retard. Au moment où vous ratez ma solo, vraiment rendez-vous à ne pas manquer. Toya et Belé. Le 10 août, rendez-vous à ne pas manquer au 14 rue de la Pointe, espace Noisy-le-Sec, 93 130, on a code postal. 93 130. Code postal Noisy-le-Sec. Donc venez nombreux. Ce samedi, ça va Inda, la bengi ici, Lion de la presse, la bengi ici 5 étoiles de l'Ove, la bengi ici les véritables gamins noirs, José le Wumba, la bengi ici Malolo Lorraine, Maman Vice, la bengi ici Kayaman, Paris Zouga, la bengi ici Dembowe, moi ça mandefu, Magui la balançoire, Niki la Maserati, tous ces belés. Mobali. L'assemblée coule dans tes veines. Nous allons ya beauté piétera. Sanchino kakilou. Il met tout à Botouli. Charlie aimé Bamboula Fiki Manou. Chéliba Charlie. C'est son arme de